Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma vloggy. Donc voilà, là nous modèle okera ebisinga na sala ye na suki na ye lokwa ya muninga professionnel okanga suki. Donc pour na kia wakonga wana za the best hairdresser ever. Donc ye akoma ko sala ndene si komi ke jour za qu'il faut kanga ye suki. Omona kina YouTube abeti midela suki akoma opona suki ne ayi nonga na bi OK. Loko yo mona nga professionnel. Loko yo komoza sir na nga ki non mama na nga sala kanga suki kitoko. Pona modèle nga na sala yo. Ma belle, wana comme bomoni aponi modèle na ye pe wana abi mama na lingi onkande basali mwanu comme ça. Yes, ngabi OK, eza kitoko makasi ko simba yo. Loko yo pe na mbunzu na yo, so na benzi yo nwani esala ko kitoko, bimisa ko mbunzu kitoko ma belle. Tala na kanga mwana nga suki liko nango ba ma belle butu na nga nini. Na manzaka nga ko professionnel te. Maintenant kanga suki na yasu na manzaka. Ezaki nga des problèmes, parce que kanga liboso benda basuki na mike liboso. Mama na ngai akomi koningana acha boma mezo sala pasi ngalobi mama beauté eza pasi tunanga mama na ona yebiso lisolo ya beauté ya Turquie. Bale belle dame lol. Nayebi mwana nga tunanga na yebiso lisolo ya Turquie so mona nga lelo libumu plat comme ça bisika na uti na bisika na komi il n'y a pas match. Comme les Congolais tout le baka, n'est-ce pas les belles dames? Nayebi mama na nga beauté moko te zaka pete. Beauté nyo surtout zalaka na mwa problème. OK, tana kanga osu. Donc na yekoli na nga suki kana mitwa ba na nga. Na choix te kozana bana basi comme na lobaka kitoko mwana ezala na suki. Ton suki mwana eza propre au mwana ke mwana maman belle, mwana maman moko beau parce que mutu na ye ezali propre pas que muta mwana loni alati aotala kamba mo suki. Onga vraiment na suki ba na nga na sala ba jete ba pe na ba suki ngo ebelo wapi. Bana basuki yango ebele kosokola balelaka kopenyi balelaka donc ezanga nde likambo mais na choix te nasala yango ka malembe mabete comme bozomonana donc osala kia basuki modèle ne moko aponi ekomi difficile ya ye moko akosalaka motu bonga na ebisaka balolaka tiaka boye pardon yango nde motu pasi mais so nasisukanga bango suki nasepelaka parce que nde nakangi comme ça ekosalanga 3 semaines après nakoya kofungola na sokoli apres nakangi lisusu mais mpona 3 semaines napemi donc comme bozomona na kia azali na problème okanga suki te mais mingi za kelisi kelisi ne matata non pas kelisi vraiment ye ko sokola akobimisa mutema kelisi na sokola suki akobimisa mutema sindio na maboko ko kanga na suki kutu za kutu mwa mukebi mais ko sokola suki na ko chasser suki na ye tika nzamba sunga kaka ba eni bali ba damana to kanga suki ya mwana kombo moni wana donc ezaki dimanche n'aime to kanga suki parce que lundi classe et tout on ezaki bazongi Belgique non bazongi semaine bazongi Belgique bakena ba suki na bango bongo po ba suki na bango bebaki après semaine na weekend nde na isko ko fungola ba suki pour kena bongisa bango ba suki comme bozo mona wana donc ba na bazana suki belé donc ba na suki vraiment kitoko ba afona vraiment ba africain on est kitoko wana vraiment bango suki be même taleki bon na suki ezaka Kylian azana suki tellement ebele koleka ba fille so aki moi c'est un que zanga matata ba ene ba les belles dames to kanga suki na biso to mona suki yango ebimi ndenge la kisaki nga na photo to ebimi bongo te.
bomoni ndenge suki ya Kiawa ebimi, vraiment jolie. Hey my god, she looks so pretty. Esali ye vraiment kitoko, asepelaki nango. Nayebi se ebimi ndenge olingai na photo, oh oui mama, nayebi te bino bale belle dame. Ebimi nde bomonaki na video na oyo alakisaki nga, ye alobi ke oui, ebimi bongo. Donc moi aussi j'aime, esalaki vraiment kitoko. I like it. Okay, ma belle, voilà la sisi Kiawa's hair. Kiawa, do you like your hair, mama? Yeah. Ndio bomonaki na video ndalakisaki nga nde nasali ye. Bomoni yango komeza ndenge moko. Et now, etamela Kelisia. Kelisia, say hello. Hello. Ça va? Ça va? Ça va bien? Yeah. Are you ready to do your hair? Yeah. Yes, no crying, okay? Parce que ndo lela kosala nga mutu pass, but I have to do your hair today, okay, mama? You're gonna be a princess, just like Kiawa. Do you want to do the same hair like Kiawa? And look at Kelisia's necklace. It has hearts. Next week, let's watch all the belle dame. Donc, là, il faut la pe suki parce que lobby lundi. Et dans la box, il y a Julia. Et dans qui quelques accessoires. Julia, tu finis quelques accessoires. Bon, déjà Julia, ayakana saki oyo. Et aina carte wana et aina ba papier wana bozomona Kelisia alakisi. Donc voilà. Et eloko za motuya eza ba box na biso za na carte. Déjà na fongola ki yango ba box mutu déjà na bwaka ki mais na bikina la sabino c'est na ba to ebinde Julia ya kate. OK, là na box ça vient comme ça, comme boyebi, et nazwaki o ezali bag o nazwango parce que ezali loko la bag na biso ya quartier. C'est comme ça comme bozomona, c'est vraiment joli qualité nango, vraiment kitoko bag na biso o bozomona. I love it. Bozomona nga nango. Donc comme tout c'est lundi, tozwaki o bozomona Kiawa open. Awa tozana oyo ezali mama sit. Mama na ngani. Bon message nanga mama nazana bana. Donc voilà, nazoki eloko matoi oyo ya mukie, na choma lito ya Kiawa. Poto mona ndenge ekosala. Eloko lito nazui c'est comme ça comme bozomona matoi ya Kiawa. Et ça est vraiment kitoko, j'aime bien, c'est vraiment simple. Même na yemoko mukolo ko kipe ko latango. Et nazoki yango na chaînette na biso c'est comme ça. Et so ya pena chaînette na vraiment simple. Donc mexango Kiawa. Donc eza biloko moko okola tisa mwana okola tape yo moko neti nga linga na biloko simple comme ça bon mona nga nango ba les belles dames ça vraiment mukie mais ça fait joli donc c'est vraiment joli comme ça na kingo et ekena biloko matoi na biso comme na biko okola tiango mwana okola tiango pe mokolo mais nga vraiment j'aime biloko comme ça biloko bana nga linga biloko moko vraiment simple na kingo pe na matoi bomoni ba siswa na biso koma ya Juliet et toza pe na oyo ezali bag nazwaki bag mosusu awa bo comprendre nga na Kelisia tour eza Kelisia mama na nga Kelisia bi tour eza tour na nga bag na biso c'est comme ça comme bozomona que j'aime bien la couleur argent vraiment joli to the camera wow parce que toi na caméra ezo flasher na o ezali bracelet nazwaki pe bracelet na argent. Et bracelet na biso ça vient comme ça bleu comme encore vraiment kitoko so là tiens vraiment surtout na soirée modèle ezo shine ma belle laisse tomber bon mon nga nango c'est comme ça et ça vraiment kitoko na ba kibeta tour na Julia so zo ko ba ce soir pour na bana comme bon OK voilà ti comme ça so zo ko ba ce soir ça ngo ya bana te mais okola tisa mwana parce que ça bloque mikie soko linga pe bloque minene Julia pe azana ngo OK donc voilà ba les belles dames na tiki bino na sala Kelisia suki na ye wana ba bisou na ko tia ba lien nyonso bloque consto la bino na se vidéo Julia ba ce soir na ye et ça vraiment qualité kitoko pe unique. I love it. Bye. Kelisia say bye. 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 Like and subscribe. What do you want to say? Like and subscribe. Okay. Kelisia, your turn. Subscribe. Hey, we all say bye together. Bye. Voilà ma belle, wana tokomi lobi nango bana baki classe donc lundi nango bana baki classe et nazalaki na bilamba ko repasser comme nasaki na ke bana bakite kozonga vacances na bango bakende na nana babaki kizaki vraiment the best vacances ever na bibino bongo nanga na tuni bango bozaki na vacances botika ta ko benga nga te ngande fa na benga bino après 4 jours na yo pe Kelisia mwana suka ubenga nga te na vacances bo tout ngani ba bana nanga baza fani bayebisinga non mama tobandeki kopense toujours na yo mais tozalaki nde na temps kobenga te mpo tozalaki vraiment occupé nga bi wow bazalaki occupé parce que bandeki toujours kobima bazalaki toujours libanda mais bazalaki nanga toujours nde fali mpo balobaka toujours dans le cœur au cœur
babino bazalaki nanga toujours na motema, donc voilà, mais bazalaki nde na temps obenganga te, me bone toujours kokanisanga. Anyway, eloko eza important ezaki basepelaki vraiment ntango bakende Belgique, donc voilà, et nasengi Patricia merci, nde azalaki na bana baenjoy so much, donc voilà. Après wana comme bomoni tozalaki na ntongo MC nake mosala te wana azobongamaki mosala nga mpe oyo yanga bana nje bakende baklasse inga mpe nga naobongisa bilamba na nazorepasse comme bomoni wana MC abike ye akei biso totikali nga papa akei malamu nga mpe natikali na mikumba na ngai mpe kosala mikumba no moto na mikumba na ye lol les belles dames. Donc voilà, wana naosokola babilamba oyo bana bakuteli nango vacances après mosusu na nasokoleli ya bango déjà mais arepasaki te, donc nga mpenza mpona azongisa bilamba na baarmoire ya bana nalinga mingi korepasse bilamba parce que boye ezanga facile na ntongo wana ntango olatisa mwana eza mposa teke na repasse wana eza vraiment nga nakoka teke avant nalatisa mwana yambe foke na repasse j'aime pas. Donc voilà, comme bozomona nazorepasse bilamba parce que bilamba nyonso ntango bazalaki te na repasse ya bilamba nyonso nasokoli ya bilamba nyonso naponaki baoyo ekokaka bango te na longoli et tout, mais là ntango bazongi ezalaki bilamba oyo bazongi nango misusu na oyo balata na semaine wana, donc c'est ça ke nabayaki na repasse yango nasokolaki e na repasse, donc voilà. Vi nanga kaka comme ça bandeko na ngai yango aire morso naza na temps nabimi naki nasali mo matalana na nga après nazongi parce que sunu te vi nange ezalaka a repasse lamba lia mais tellement que nalingi repasse lamba lia te, donc il faut toujours créer aire moko ozwi ntan na yo osali manzaka osali bafossile nyonso kolinga kosali suki obeti tour no mwa libanda ozwi mopepe so mpoza na ntan na papa bozwi mwa ntan na bino neti biso totika ya bana pa koko esala ye biso bien makasi nga na MC esala ye biso vraiment très bien, donc place otiki lutu na les belles dames lutu etikali ka wana namona biloko ya bongo kala omoi mpa natiki lip gloss na nga lip gloss na nga eza kaka place natikaki yango me nga sikoyo natika lip gloss na nga kelisia omona mbeba kelisia ekomi supu ti kelisia akosilisa lip gloss nyonso kaka na mbeba moko wana, mais tesaki vraiment ntango tongo na bakesi oza na temps ya mama ezali mais ntan na yo mpe self care, look after yourself omoni oki osalisi matinaka na yo osalisi suki na yo otie makeup na olati kitoko problème moko tosomba tolata yango tout le temps te olati kitoko etu yango mpa nasomba esu bilamba te na nde nazala nanga babilamba mpa basponsor les belles dames ekomanga rare mpona somba elamba na okosa bino te ekoma vraiment rare na préférera kutu mingi kosomba baaccessoire et tout, mais kosomba vraiment bilamba na kini na magasin na somba bilamba bapaki elamba yango na sepeli nango nde okomonaki na sombi parce que là nazala na bilamba trop eutanga na basponsor nanga, donc c'est ça qui bomona nanga vraiment nazala vraiment trop kosomba te, mais biso bato mosusu tosombaka osombi elamba na omona olati yango même pas nakoloba ke bima, have fun, enjoy, you know, ata na mwa obimi ata mbala moko ka yo moko orelaxe après ozongeli encore sonu te tozalaka ka comme ça korepasse kolamba kolia pardon enoyo bale belle dame mpona nga na orepasse nazongeli avec bomama parce que ntango bana bazalaki te na toenjoyaki, donc toenjoyaki vraiment ntango bana bazalaki te na 10 jours wana, mais lokola bazongi motu mpe ekiti et tout, donc nazongeli kivi nanga ki bomama na choix te na mama bale belle dame bato bayebisanga nga moko nayebi makambo yesu asalelanga namona ngai moko namona makambo yesu asalelanga ngai moko nayebi ngai moko nayebi makambo yesu asalelanga botikanga na yembela nzambe yo olamu namona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi ye namona olamu yo osalele libota na ngai nzambe yo Voilà, wana na change ba photo na ngai na ndako comme bomoni et na stylisa o wana nazalaki na kati pendant longtemps, na disons pas pendant longtemps et na beki na changer na tia pe couleur mosusu et na yoko tia couleur noir. Je pense que c'est noir, eza noir pembe na
le quoi marron mon le quoi cream et ça fait nice, j'aime bien. Dans ce moment on peut on a Shein, donc ça vient comme ça et n'habite n'a changé na sali lango on est acquis na sali lango pendant longtemps même si on a changé voilà après wana mais ko pangu ça comme bon il y a qui na zong ça mon amir et na pangu c'est on ça la couleur différente ça la décoration différente ndako et j'aime vraiment ba cadre ya Shein hein, j'aime mais elle a vraiment même la kitoko et c'était comme ça tiens on a mis resali biso comme ça donc voilà après ko bongisa ndako na ngai nasilisi sikoyo déjà nasisi korepase et nabongisi ndako et là nabiki avant que kozwa kilisia na classe là tokomi heure nini je pense tokomi déjà ba 12 heures comme ça et là naosala exercice parce que kilisia nazwaki na 14h30 donc nga vraiment sans exercice pa libelle dame nayoka lokwa nzoto na molimo na nga eza séparé namonaka so nasali exercice na nga namonaka lokwa nzoto na molimo esangani ekomi eloko moko nayebi te mpo ozalaka nga na motu bia koma mais soki navandi balibele dame na mbi nasala exercice fatigue moko oyaka nga na motu donc ekoma oma pas ke esprit koma kojoue na nga omona ere moko esprit oyebisa nga ke olingi osala exercice mpo ya nini yo moto wani ata ya bien onona libumu pla ongo osala exercice mpo ya nini mais exercice ezaka ateke mpona libumu ezala biso pla mais exercice ezaka mpona nzoto na biso ezala biso forme ya kitoko mpona mipende no ezala bien ko bomona mipende na nga eza lisse eza teke bomona bafati ekangama bamisuni non donc exercice etretaka biso nzoto mobimba ebandaka biso na motu ntina sa makolo donc naoyebisa mama moko boye soki olinga kosala exercice te nakoconseille yo moko na ndako nga nasala nabayaki na bana okende gym mais nakoki kokende gym te temaki na misala nakosala na ndako comme ça balebe dame na préféraka kosala na ndako e na ndako ko bozomona ezotravaille naotravaille makolo naotravaille nsima naotravaille maboko elobi nango ata msi otravaillaka nsima na makolo nalinga mingi kotravaille makolo na nsima parce que nalinga te so nalati jupe ya mokuse e mipende na ngai eza lokola ekangami comme ça non j'aime pas et voilà nzoto na ngai ekominga comme ça fait déjà 2 ans que tosala nzoto na biso toujours kitoko ok ma belle wana nasilisi exercice na nga na misentir sikoyo à l'aise nasentir vraiment ke naza na po na nga donc esprit na nzoto esangani ekomi eloko moko parce que ere moko mpona kosala exercice balebelle dame ezalaka vraiment ekomona mpenza ke esprit na nzoto ezobunda nasala to nasala te mais tant que c'est pour ça l'exercice nanga et ça la rend vraiment tokos ça sentira vraiment qu'il a comme une énergie donc voilà là na libino oezali try and hold tout ça na chi il est ndela biso bilamba o to komeka ngana bi ko to na temps aux temps printemps donc on que ça ma quelques mois comme ça donc voilà et chi il est ndela nga quelques blocs on a plutôt partagé na bino tout le monde ndenge ekozala donc mikolo bloc comme na chi il na moi des sunkie mais j'espère que oyo donc tout ça na bino happy OK et le rôle bosso na na track suit na on a comme ça que j'aime bien et ça vraiment le comment simple wana ndako za na peut-être que vous allez trop serré wana peut-être que vous allez mal à l'aise et tout donc voilà et zo la na body donc body donc bozo mona kezali eza cercle eza moi kenzo mukie comme bozo mona ke libumozo bima mais sur l'intel libume bi balibando ko matisa pantalon likolo mais sur l'intel j'aime bien et batenir vraiment simple bloc a bunga linga kola tala matona na ndako na osala msala na zo lamba donc kozobana na classe là naza vraiment à l'aise na po nanga et nazui ensemble na biso oyo na taille L et taille L continue aussi très bien et eso ça na bien parce que ça maboko mikuse que j'aime de ceux qui bana bata on tourna nango que ta moi moi et bandi vraiment simple et pantalon na biso eza moi mukuse po nangai ponga naza mulai mais surtout sous un mukuse pantalon oyo ko sala kitoko mais non là ton sema comme ça et j'aime et si manabiso c'est comme ça vraiment simple ba les belles dames rien à dire comme bozo mona wana na chasser na nga ya Shein ba les belles dames et to kofungola na kati to mona bloko nini oyo Shein atindeli biso et là comme ce kolanda na Shein na soit ki ozali jaquette na biso comme ça na couleur ya kaki ba les belles dames a wili la jaquette c'est vraiment joli et na la tia mona taille L donc na jaquette na la taille L parce que j'aime la taka on ba les belles na la déjà jaquette na nga donc j'aime bien donc mais que la bino bomo na ndenge za na nzoto jaquette na biso zali vraiment simple ba les belles dames comme bozo monana eza vraiment ba jaquette moko vraiment ya pepele na ba ta on tozo kende nango na taille ya spring comme ça et te on a peut-être que zo bimoza peut-être que jaquette amnene jaquette amlai amnene makasi on a peut-être jaquette moko vraiment ya bien là et protégé quand na lati comme ça et non que na na coin non que les shopping on a absolument jaquette moko mokie là vraiment c'est nice I really like the jacket. C'est quand même si vous doutez que j'ai gâté Shein te ba les belles dames mutakoye ba te même qualité nango za vraiment kitoko et nde batongi on ba cheli biso
nde bomona ngala bendaki loquette oko benda loquette be oko funga basinga opo loquette ne la normal donc ils ont étiré tu wana comme bozomona ngi jaquette na yo et ko sala yo comme ça. Regardez-moi ça, les belles dames. Vraiment jolie. Jaquette oyo, eza ya mukie. Comme vous voyez, ki o eza taille elle, mais eza te kezali munene makasi. Donc taille elle kokinga lokwa na koloba lokwa taille. Kokinga juste, ça na koloba bongo. So ko linga te ba jaquette neza la moi mukie na ba keke na taille likolo, mais sino te na sepete na na taille elle parce que ma boko na ngeza nde na linga ki. Ça va nzinga très bien. J'aime vraiment et si ma jaquette na biso c'est comme ça, c'est vraiment joli. Et na kata châssis na biso ici, to da fait na oyo na zo ki encore, o ezali jaquette mais jaquette à mon poussé na jonga taille elle pour fondre toute la ligne comme ça la biso et j'ai la ceinture non les belles dames et ça ba jaquette ça ba jaquette ya French wana et mais ça sikoyo ya propre nango et ça ya mon poussé et j'aime vraiment ndenge eza tisi nango za vraiment tisi moko kitoko non elle ne peut mettre la caméra pour mon tisi nango des alliés deux autres que tisi moko ya moins cher tisi nango za la qualité kitoko ça vraiment pepele jaquette ou ça vraiment pepele na meki jaquette nango za jaquette à propre comme na ça qui bien ça moi ça pas chemise ça vraiment pepele vraiment là bas que jaquette aussi comme son bango c'est là que ça est moi et bandi moi et bandi est mon apoko za kama malili te même mon pépé là on peut utiliser mais même si quand on ça ba moi ça le kuta ce qu'on a jaquette au bela donc là vraiment pepele jaquette ça nango bien mais c'est même que ça taille elle et ma boko non comme mon et pas nanga et ça mon coussé comparé à on a la télé qui est liboso ça qui taille elle et kokinga très bien mais la taille elle on a encore ça qu'on a petite taille donc sur sa petite taille là et coco mais sur sa tôle loco la ngai donc là et que cela au moins donné comme ça c'est pas bête mais exactement qui n'est la linga qui donc voilà et il y a un bouton là vraiment non là t'as monté en plus on va dans la biseau moi écoute quand il a bino ba bouton ba etira tezate parce que jaquette na biso za mokie po na nga mais sunute ce qui nga na ta jaquette o na zona taille L no ba ke fonga na ke no na XXL pour que vendre ngandi na lingi donc ba ke so mi jaquette o so sa petite taille oui et ça la bien mais so sa grande taille na ba ke kene na détail ya yo ya likolo pour que jaquette na yo et ça la bien mais sunute qualité nango eza ma bête et si na biso c'est comme ça. OK ma belle et là comme tout ce quoi na biso na zo ki o ezali jaquette ya jean na zona taille L et na sepela ki na coupe nango ya on sera kinga kina zongo et la lingaka Daisy ya zaka bien na bilamba na ye na mona Daisy je pense c'est Daisy donc Daisy compagnie oya Daisy na chi inezala bien na qualité bilamba na ye et la linga Daisy mingi po qualité na ye pe na taille nanga et kinda na Daisy OK donc même jaquette nanga liboso na l'exaki nous a dit jaquette à Daisy pe za ki vraiment kitoko donc na meka oyo o pe na sona taille elle to mona ndenge ko sala et ça jaquette à jean comme moni et j'aime bien couleur à jean nango dans ça jean moko il y a light, ok? Ça vraiment blanc ma cassité et j'aime comme dans le lobby. Donc voilà, tout le monde a dit que ça là. Là, ça fait comme ça, à like, rien à dire. Bah, les belles dames, ma beaucoup nango, et ça comme dans l'ingité, mais là je vais porter. J'aime bien, c'est différent et j'aime bien coupe nango, ça vraiment différent. Coupe nango, ça fait joli. Et là, quand on a nango, j'ai quelque mon jean, bah j'ai quelque jean, ça va bien comme ça. Même tant que tout le monde attend au début que tu as un poto, mali les si là, même na et tout le monde a comme mali le mot là et bimi. Donc on a tout mon robe no ya singamiki aux absorber là moi jaquette mon quoi ya bien là vraiment na ko utiliser en haut pe ezo pe ça te que ça le comment quoi chi il ezo pe ça vraiment le comment quoi qualité j'aime bien modèle non de basali yango vraiment kitoko les belles dames alors rien à dire na jaquette na biso et si na biso vend biso vraiment très bien à like na bi ki na ko utiliser ngo sikote na ko utiliser to comme peut-être na ba fermer mais na comment utiliser jaquette na ngai na ti robe na ngai et na moi jaquette na ngai on a cheli colo et ça la vraiment kitoko à like les belles dames au monde jaquette na biso comment mi à like et là comme tout ce quoi kolanda awa toi na taille L na peut ce que ezali nini to tala na bino toi na ko ezali pantalon na biso ya tissu ya noir et blanc comme bozomona na jongo la taille L les belles dames pantalon encore vraiment simple donc moi j'aime beaucoup comme ça ça vraiment relax et qualité na mo pesa kitoko batongi vraiment kitoko j'aime aussi et nous les belles dames na me comment na nzoto après na zonge la bino keto meka. Là, dans mes pantalon, rien à dire, les belles dames. Ils ont vraiment kitoko. Non, mais quand même qu'on va vite, non, mais quand même qu'on va qui peut-être les angles mon coussé, mais lève dans haut, sur le mona, et va dire vraiment me l'aider dans sa makolo. N'est pas dans pantalon dans tissu et vanda. I love it. I love the pantalon. Ils ont vraiment kitoko belle qu'on nous appelle la poche et taille elle, va dire très bien. Là, les pantalon dans tissu dans comme ça, les pantalon dans tissu ils ont
trop serré, j'aime pas. Et comme ça, vraiment, même na body n'a pas comme ça, à like. C'est moi qui body n'a pas parce que ça me coûte les belles dames, excusez. Mais sinon, à like, c'est joli. Au temps avec body, mon cousin nango singlé, n'a pas tant auto qui non comme ça. On a besoin relax. Tu n'as pas mon corps bien. I love it. Aujourd'hui, Oyo ezali taille S. Taille S la rose. Anyway, aujourd'hui, Oyo taille S pour autant à ceux qui sont nini. Les belles dames, on a la de taille L. Mais on a la taille S. T'as la parité na taille S. Ils ont grandi na taille S. Anyway, il y a des, comme vous moni, il y a noir, né, pembe, tomeka noir. Tissu nango, je pense que tissu nango c'est bon. Il y a tissu nango comme vous mona, ils ont bendana, c'est bon. Non, mais kango et na zozongi la bino, ok? Mais ça kabudi simple, na make-up na zozongi la bino. Là, et kokinga, na te que na mal à l'aise, comme body mon na ta kala comme ça, Shein. Na te que na comme na mal à l'aise, non? Mais ça fait ceux qui n'habitent que na vraiment à l'aise na pour na body o fait na zona taille M. Pour na vraiment à l'aise, na te comment na zongo sous na taille S na éviter ceux qui taille S et kotanga na mutu na marque ba body comme ça na éviter les belles dames. Donc là vraiment, c'est vraiment commander sous ba body o na ba commander on sous plus jamais la taille S. Mais là que kokinga te et kokinga na ko la tango comme ça fait joli comme ça together. Au tu n'es pas parmi moi pas bien. Là tu nous comme ça. Les a relax na été, aux a relax. Mais ceux qui vraiment pas la tango font dans la taille M pour que ça dans la tokos. Mais ça non la tokos, on la tango comme ça là qui est resté là qui est. Donc ça dépasse même look aux autres qui nango. Donc ils a ba look comme ça la que body non ils a la moukier. Et là ça a look à bon on a que body ils a qui toko. Mais ça il a look comme ça que body ils a la moulai, ça et ben dans la makasi body oyo et que ça la peau non te. Mais sinon tu vas tenir qui toko et comme la vie que ça a des couleurs il y a pembe na il y a noir. Et là, on a une taille L. C'est ça, taille L, c'est bon. Hein? Donc, on fongo là. Et on a des laisse. Ils ont ensemble. Ils ont jeep. Ils ont laisse comme vous avez. Et j'aime bien tisser en laisse. C'est vraiment qui toko. Les bâtonnets tisser na biso à laisse. Ils ont sans auto. Comme vous avez. Top nango. Ils appellent top à laisse. Donc, crop top, il y a laisse. N'évitez ce qui te coule tango comment avec des laisses comme ça. Ok, bah les belles dames. Na mekango tout année comme ça dans zoto et dans zone la bino. Là, il fallait qu'il y ait une chambre, dans la bino cycliste, na tiana c pour bon mon ndenge laisse na biso eza. Ensemble oyo eza bien ce que ça na piscine, mais ça na beach. On a vacances ensemble aux qui toko makasi mais ils ensemble mon hôtel comme ça la balabala non ils ensemble mon qui ne place encore maïzali et aux a maillot de bain aux a absenti que obima trop mi pende libanda et tout au che maillot de bain aux a attaqué à sous-vêtements ne local colo au tchango et ça là vraiment kitoko makasi ba les belles dames na ko sabinoté même qualité nango ils a vraiment kitoko même jupe nango de batia ba sali on a vraiment moulai comme vous mona wana ils a vraiment moulai tina c'est ça linga vraiment kitoko que j'aime bien et même top nango comme vous mona que ça top à crop et va dire vraiment kitoko na taille L et va dire vraiment kitoko rien à dire mais ils ont ensemble encore pas pour tout le monde si je peux dire ça na muto alinga mai na muto alinga vacances na muto alinga que soit à beach ça la vraiment moi différent à sentir kitoko comme féminin et tout au quoi comme ça soit pour limiter que boumna et monana na ba ko la telango maillot de bain et maillot de bain et ko ça ni ko bombo nzoto et tout après aux chango ko ça lopé kitoko voilà madame et loka suka on a zanango zala qui ensemble la vie sur la laisse comme ça donc voilà vidéo aussi sinabino parce que vous avez Kélicia na classe j'espère que vous aimez bien qu'on surtout na lati ba lien nango et ko za na see ya vidéo OK de ba lien nango za na see vidéo ko bo ça te ko za abonner, ko aimer, ko partager vidéo les belles dames et ko salanga bien makasi nzambe azana biso nzambe abuma biso tinate et kominatina bye.